mbote na famille nyonso o basabona na mama Lorraine Mbala tika bola nzambe pe bolingo ya kolesu masia ezali kolo na biso nzambe abatela nga bino nzambe na lola amonisela nga bino elongi na ye pe bola nzambe tika wata mokolo moko te yo bana na yo pe mobali basi bola nzambe tambola na yo bana na classe nzambe abatela bango nzambe a protéger bango bafungola bano misute balesa bano kindokite ba initier pe bano na sorcellerie te c'est là au nom puissant de Jésus kaka nengo lobi amen tika nzambe ayoka le sambo OP et la tanzoto merci beaucoup et lelo naza vraiment to solola basi na mibali parce que na lingi to solola to bongisa bisika o mabe ezali bongisa po lobi parce que ça na adage moko balobara mieux vaut un démon que tu connais mieux vaut un démon oyo yebi qu'un ange oyo yebi te lelo nazomona bato ebele bazotsaka na ba TikTok ke nakolela po na relation te nakokufa po na mobali te nakosala bwe po na nini te yaya tango deja boti na mobali bobalani na mobali boza na ndako faut longolaka la mutu na oke un jour to kabwana il faut qu'on longolaka ngo parce que la Bible nous dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle makamunisi tolobaka eutaka la motema ozo bimisala monoko na yo elataka pe nzoto oh bimisala monoko soki to boyani na biso lelo na vivre na ngai ya ka so to boyani na vivre te non la Bible nous dit maudit soit wa ko séparer bato ya sangisi nzamba lingaka séparation te le monde méchant na bato lingaka séparation et likolo na ngoto bobota na mutu ozo prétendre qu'il y a kenda sa la vie na ye azana papa na ye azana maman na ye non ce n'est pas bon. Et ça na basi lelo baya ko diviser famille ya batu bazali ayaka na famille wana akutaka bango na bolingo aye akaboli ngani na zabone na yabo ngana balakisanga déjà eza pe misusu ya kokuta na division déjà za na famille mais moi si ozana pona ko sangisa batu oza pona kabola te tango kuti déjà conflit na kata famille na mobali na yo. Oui, oza mwasi na ye. Oza première conseillère ya mwasi ya mobali na yo. Oza première ministre ya gouvernement ya ndaku. Il faut mobala yo kaka mwasi, c'est obligatoire. Parce que yende conseillère ya vie na yo. Faut yo kaka mwasi na yo tanga zoloba na yo chéri boete. Il faut yo kaka mwasi. Peut-être nzambe, oyebina lobelo mokota la. Maininga na pambati. Je vous dis, papa kulutu nanga kufi aza papa nanga aoke kolanda yana e semaine mobimba abi nazo comprendre lo moti nanga na ya kozoto ke prière azo ke wisa yana ye naza ilo mozo nanga na zoto ke prière yana epe aza likukuma papa kulutu nanga Jacques na lingite ti kangai. Peut-être parce que nous allons la permettre. Et misusu so qui peut akenda ki ata. Nous allons balinga ko laksa na basali na ye. Et loko moko ninga ki ko se passer wana. Azar ezalaka te. Ndeti par exemple le na poto ba koma mona ka prophétie Congo nzale leki. Alala la muki prophétie. Mutu misusu nzamba lakisie. Tellement ozolia misunya ya kama tembele moi oza prophétie na considération ezate yango pauvreté za mabe moko kozanga ya mabe kozanga ya mabe mutu moko bo ko négligé na ville ko lozanga ta 50 francs mais le ozo 100 francs lobia mutu wana oyebite ko négligé ka mutu te po le ozo seka zalaka na souci ya batu. Peut-être nzamba linga koza na position na po sunga batu mais yo o lingo sunga bande konote. Nazongele mission langa na kangi parenthèse. Maman, oyaka la famille pour diviser te. Nga kutu mobile nanga ndazana ba ayoka na kana bande konete. Ye pena bande konete la kete. Ye musala ngai na bana. Yaya lelo. Omani ba wana baba ndeko na ema kila na ye. Yo bozala te mais famille n'a jamais ekufa moi ça kala zalaka famille kala zalaka te
oa mutema meme oa bendoki siko mission eza nini pa mobali mission na yo eza nini yango bosuka ka paro tato panza nini mobali mususu temeza nango ndenge na yo okosutuka na bana 10 tata parce que yo oza destiné ovanda ndako libala te oza mwasi moko boye kaka olambaka obinaka osalaka ba delure na ba réseaux sociaux mais na libala oza préparé te okocertifie na basi na bana 10 na maboko puis oza digne te oza la femme mariée oya na famille ba tupona ko kabola non c'est ka lelo minuti awa lobi oluka famille mobile na yo eza trop tard. Tant on moni séparation ma kasa kata fama mobile na yo benga mobile conseil papa nga na lingi vioté wana baba tanti na bana nanga wana baza oncle wana baza ba papa le ka bana nanga na rolando te nga na okete tala siliki la mobile na yo na ndenga bolingo azate zwa bana kende pa bande koneke etala bana c'est ça c'est réconcilier ba famille ya bande ko ya mobile na yo. Yekutu obandika famille na ye akatelo lingala mama ata akatelo lingala lelo lobi continue parce que ndezo dondo la ndako ndozo lia minuti awa lobi tongo likambo ya ozana posa bande ko na taka pona mbongo te mobala ako piquer crise akomo osala nyonso na ndako tala ozana bezo fama mobali boya nanu azobela moyen te siko ba répondre nini yaya kunda ye deya basundolela mutu ata po ozana posa famille na pona mbongo te mais ozana posa na bango tango problème ekomela ndeko na bango ozana posa famille wana siko yo sumba partout obebisa partout yebisa ngai esukelo wapi esukelo po bebisa partout ata moko te na famille yo kendaka na famille baza marche long nde yo zara makasi ngato zala na bango mais likambo fo bango ba telema yo osapprochaka na bango te lobi ozana besoin na bango oya na famille wana po kabola te po sangisa emsi lo mona ngo sentiment asolona bango nini ya koma na niveau likolo bango bana niveau C mukolo ezali niveau C wana bako tombola mobile na yo na likambo bako sunga ndeko mobali yo ya na famille wana kabola mwasi na bandeko na ye lokola yo za na mbongo mwasi so kazi problème na famille olinga mwasa kende te po yo somba ye olingaka mwasi akende na famille te parce que yo somba ye mwasi akoza problème akufela mama leki okontribuera te akufela opesaka te akobelisa kingani osalaka te bongo le jour yo okweya yo liaka yo moko mpe ntango lokola osomba mwasi wana moyen tala bandeko no eza te siko mokolo problème ekozwela mwasi na yo obenga banani parce que eza famille na bango fo bazala baassiste yo ya kanda mwasi akende na famille te parce que yo somba ye matanga so ekwei na famille olinga mwasi no akende te parce que aza bien privé na yo aza esclave na yo yango te. En tout cas, to s'abonner, to aimer, to partager. Ce qu'on a nos s'abonner, na bon délio. Abonne-toi, partagez vidéo, commentez surtout ma commentaire na yo et ça va vraiment bien. Au talinga puis aussi sur s'abonner te. Aïe aïe aïe. Mute mangwa ndenge ni nozana ngo. Ozuta eloko moko. Na maramuno so lobi ata moko zui. Mais s'abonner. S'abonner à partager vidéo. O sepe nango tindela ndeko no aya kanda wana ki connaît tout. Qui connaît yo nyondo zano le la ka piaka. Na faba mwasi na yo le la ka piaka. So mo sabe chérie nezana boy maman abenginga o saba fièvre moeta ke osala examen zate na mbongo te. Na mbongo te. Mais famille na so babengi mutali boso babenga na 11h juste. Na 11h10 otindi mbongo. O mtia mabe. O mtia mabe. Ozo bosa na ke wana ba mama leki bana na yo. Ba mama kuluta bana na yo.
ba oncle ya bana na yo eza na bato oto kabela basaki opesi saka ke nango abima nango akangami na saki yo aindis moya kuto obimeza te mais lelo ya komi na akomi koteka kutu basaki mais lobi azanga basaki obima nango eza na bato to kabela ka ba 50 francs au kabeli ba 200 francs lelo bazwa charge à ba famille motala mokili eza ba réalité yo zana ngo mokosa ka batu na nango te mikolo crise trop de problèmes wana ezalaka côté femme mwasi na yo mais côté na yo opesa o liberaka facilement machine na ote azaka zoba note alobaka tenga mosi na nga sengaka te abombaka na motema pe likolo nango bala chrétien te mukolo solo mabe eza na basi musuba mitema makasi tozanga biso nyonso na bango na ngai tozanga ya sali yo mabe oloba nini tala mutema mutu sanduku yo monika mwasi ozoseka moyebi te nini aobulelo na motema aobulelo nini na motema yaya tika ozokisa moninga kozokisa moninga te mpo lobi bayo ozokisa opamba ake maternité 5 fois mpo zala ozali ake maternité 2 fois mpo zala ozali eza na bato ebele babala na lelo misu 17 ans de mariage babenga ye papa te mais yo na inene apamba mwasi ahonore yo mpo nini tosepesa mwasi na yo mpo na nini te mwasi mpe abima abi te femme mariée mpo na nini te eske makambo ozosala mwasi no na ndako so basali baniese na yo osepela soki basali baniese na yo so basali baleki na yo yo osepela tando nzulusi ye akomi lokola papier hygiénique mais tando ozwaki ye mafuta pourquoi kimutema mabe mbongo ya mobali ezala mpona mwasi na bana famille eyaka na 3e position chérie namoni mwa oyo totya boye oyo okende tala mama na nga tala mama na yo soki omoni mobali asala biloko wana te kotisaka mobali yo mwasi mais yo soki mobali yo ozwi mbongo yo talaka famille na yo otalaka mama na yo mama abotaki yo asali ya ye famille. Ce n'est pas la Bible nous dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Au quitte. Azara femme de nuit, on commis sa maman nos femme de nuit tonine. Pour se reçu bon on raisonner comme maman. Non. Moi sinon liboso. Banana yo. Et ça la mi bali belé. Parce qui pas na banate. Bana balata kana fort ya basi. Akali ki la rakuna mutute ke bana fo balata. Akalikila rangote masimba rambongo soki bana ba olata moni moi ça c'est ma fille ça c'est mon fils na be fort ni no salaka soki moi so na teme bana ba lata rabongo non okanikisa atiki moi sinanga parola mafuta moi sinanga parfumeka a parfumaka o kontara ngote poni mobile ba boza ba cruel comme ça c'est pas bon. Si on a famille zolia, tant yo mando sumba la bilamba. Est-ce que maman na bido, oyo longolo niye na bilamba? Maman na okote na chambre. A pangu si yo a soigné yo, mais ça ka moi si on ose négliger lelo. Non, maman na yo oya sima. Moi si non liboso, bana na yo, pe famille. Pe nga lo ba mbongo mobile za pona moi si na famille na ye. Oui, et ça c'est réalité des choses. Parce que moi ça la priorité pas mobile na ye. Et ça normal tellement tozaka bandoki. Basi bazaka bandoki mo naka ngana senga kiyo opesi ngate opesi mwasi na yo yaya wandoki. Comment qu'on se compare yo na mwasi ambiende kona pourquoi? Est-ce que yo matin na beto sa mara moi ya na sala mwasi wana? O salango peli kona ngo yano linga pe fo mo sa matisa ye mo si po komisi na ba niveau mo roboe alinga mo sa komisi ba 4 ku yo lemba
olemba yo kaka osukola rapete so tche da parfum kabelo ti awa yo bimi yo bi passa libal yo bi passa yo bi mosa mda souffrir dans ndaka libal olinga fa linga mwasi na ye oza ekekoloba obalate. En tout cas, to s'abonner, to aimer, to partager. Nga la zana po to bongisa. To bongisa. Pourquoi to lita la? Et loko lingi ba salote ko sala muninga te. Moni wana bota mana nzete te. Abota manenge ba bota yo. Abota mana nzete te bandeko na ngai. Abota mande ba bota yo. O lingo maltraiter moi san ndeko no poani. Moi san ndeko no. Pesa na ba famille mususu ko. Attendez que la bango mo sina boti ka lo benga ta na téléphone te. Allô ma belle, félicitations. Ah, le monde est cruel abote libino mutu na famille ata ko benga ata bo féliciter teta. Eza ba famille musu ba tala si je savais Eza ba famille musu pe muta tala vana biso na yeba me na koti na famille ote. Tellement mobala lingaka ye, aotala ka bolinga mobali na ye. Hôtel la bolinga mobile mais pour ça mobile té mais sundola libala kala pourquoi parce que bande comme mibali ba mi té bango balinga kaka saint oyebi bande ko ba famille mibali bango ba mona ka basa bande ko la bango bazala ka mabe bango bazala malamu pe banda ba banda ko luka saint bazo pe non sainté mona mususu pe msuye ye mo afanda na libala té mais ba traiter ka basa bande ko la bango ba be bango bino pe bo bota banati bana bino pe monde bo obo sala bana ya bandeku bana baninga ba osala pe bana bino bala bana no babala kate to sunganaka o lingi ba sala te ko sala pe muninga te ngala nzana atana ozoki po bongisa na kolamba mabete okomisa mosa ndeko no mbanda osolisa mosa ndeko no to bosani ke yo boza mwana mwasi o lingi ba sala te ko sala pe muninga te. Yo mona osukisa o gagna vite le lenda mo ya nini ozo sala yaya o tambola makolo o la rappel na ndaku pe na o respira na o peut pas bien te mais fier à nini tika mo sa ndeko na respirer apema msusu kuta avandi na mawa soki basali vice versa o ko supporter ndeko no ana te yo zo vivre bien on vivre heureuse. Mais moi ça ndeko no azo calculer soka tiki ndeko no yo ke sala musala o moi ça no sala a sala pona ndeko na yo ya to lingana o lingi ba sala te ko sala muninga te. En tout cas to s'abonner, to aimer, to partager, to commenter et ça la vraiment bien. Tindela mutu vidéo na prochaine émission ozala jamais déçu. Maman Laurent Mbala TV et ça na poste na yo po ozala bien na libala na yo. Bisous, bye bye.